aider ya non liboso caméra Yes. Yo kanga mon ngani va venir na chaise noko donc yo voilà on a niveau na ngate de 1 de 2 oza même pas na cheville ya moto tangi kombo bela respect na ebele madame Belvie pas bengi na kombo oui de 1 ozolela nzala ti siko ko message no mona yoka ki ozolela nzala nde yo mtu pesa o chara non ozolela nzala na kana bino bwana bata nzala nano non boliete ti siko non boliete ba mama ko ba pesa bino mbongo na poto azo pesa bino lisusu te bwana nzala mwana wana wazoloba lokwa baba basi na télévision tata boye ocha baboye petit oyebi babino oyo babenga babino bane ba vicieux ba parvenir bobimi de nulle part on vous connaît pas omoni eloko caméra oyo eza lokwa mobali akoti na ngasa nzoto mwasi bandi oloba n'importe quoi tu as dit bah ça les la documentaire yé mon coup toi Dubaï a commenté télévision ata Brazzaville a pamba 47 télévision avant d'en avoir mon nom on dirait ngaba bolé mon camé mais bi ba côté tout ba fandaka mwana wana yaka yeko sombela mwana ba chips na supermarché mbango akimi mbongo zo somba akimi marché ba zongi et pas davina aba genre ba petit o ba nika ndetse ba petit momo na mona pas davina ba nika ba ketch bazaka spécialement pour na nika ba ketch bazaka pe propre banon ye to rozwa to pesi pas davina longoli no ba petit na ba sata moi une semaine na palais ya non o ameka mpe ko zongi sa moi mo ba billet na ba poche na davina rozwa na charge dépression monétaire, vous êtes malade, vous êtes comme des chiens enragés, vous êtes sous et l'eau salaté. Émission, vous ne faites pas des émissions, vous êtes là pour chialer en fait. C'est le mot qui convient. Chialer, c'est-à-dire trop. Et bien, en français, qui est un nom, ouais. Dégageant. Au moins, il y a surtout les échos. Il y a surtout les échos. Ceux qui ont des mères, ils ont des belles. So belle peut ça chance madame Belvie peut ça une chance ça marraine ya chaîne on a SBT. So il y a peut ça bango ba matériel ta peut ça mbongo ta de dora mbongo na été. So il y a même ta parrain na bango to so marraine bango ne balubara na ebité. Mais makambo nyo surtout ngeza na ngote. Makambo nyo surtout ça dit na carte internet c'est belle. Bella n'aime tout. Moni nino SB, ils ont une image à Belvie Kandi. Ah bon? Je vous jure sur la tête de mes parents, je pèse bien mes mots. SB, on est une image à Belvie Kandi. Tous les vicieux, tous les parvenus, tous les nani, fouenge, kwiti, bourrique, binonyo, surtout boyawa. Première rangée boyawa. Au moins, une chaîne nabino wana SB, ils ont une image. Il y a Belvie Kandi. Ami de votre patron. La patronne c'est Belvie. Je suis maintenant son ami. Auto vanda na ebo to beta masolo. Mon moins des ans. Ah, on aime obi kende za wana batu ba pesa na mbongo te. Kanga mum na chembo cotisation na nga. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le nouveau numéro de Coup sur Coup sur notre chaîne Actif Final Télévision. Merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup à mon papa, héros dans l'ombre et pourquoi pas à Zina Mabiala, Babi Maman Yamutema, Malamoula, je vois Elena David. Voilà, tant on a qui c'est-à-dire qu'il y a l'Inga Babilo, quoi, vraiment, à Nabissana toujours que c'est capacité. Nous allons à Nabiso, on a candidaté ceux qui, tant qu'on est il faut, aux alara toujours.
na sourire esalaka kitoko makasi princesse Davina ya yo yango wana pourquoi pas la maman chérie babi mama ya boboto mama oyo alamusaka bato pena na 5 heures sasa lamuka mais ana poto alamusa moto ana kende lamuka kende musala kende koloba biso tolingaka bongo voilà merci beaucoup là je vois des anges à Missy babi mwana Londres na kati ya Kinshasa mwana Londres na kati ya Kinshasa Madele ya bakoko et pourquoi pas Juna Mabiala là je vois princesse Davine pourquoi pas à Rosalina Vetussi là yo ozalaka toujours wana parmi ba 3 commentaires c'est na moni la maman chérie maman Juna Mabiala Rosalina Vetussi là yo ozalaka toujours wana et puis na princesse Davina azolanda na sima na bino voilà aujourd'hui je suis là avec Bob Molema babi mon collabo dieu na biso esa bino kitoko bino kune beta mitema Montréal ozara toujours nanga sala biso pena gros plan poto pasola rapport lelo ezara ya robeba babi biso to bebisa kaka chaque jour. Bob Molema bonjour. Ouais, bonjour Chacha. Bonjour à tout le monde badnyo so bolanda biso la maman chérie moi aussi ya play donc tata moi c'est bana na pesi mbote place ozali mbote na bato so bolanda biso à 12 derrière la caméra. Voilà. Merci à toi Gosse di Kambala, merci à toi Aris na pesi ma salanga mundirba et puis tonto Yam ça pesi no mbote na musika donc l'un des prédicateurs on est toujours ensemble mbote na yo Ketia Mou Jani Curtis merci beaucoup na bato surtout bolanda biso famille Bota shalom shalom nae. Voilà, Fabi Libota, shalom, shalom, toye, avec force, Nikaka, Izalaka. Toujours, voilà, Bob Molema, tout le monde va s'en aller. Le bien au pour l'andabon, Sam, parce qu'il y a un souci sur une bande à kabat. Sozolo ba Sam na confondant. Là, master mon comme Sam Chapelé. T'es Chapelé, t'es. Sam l'artiste, moi, on a fait les abakou. Sam l'artiste. Ah, monde artistique. Baby, non, moi. Non, si ça casse phrase. Si ça, non, si ça, non. Nalambaki na page na ye aloba ki vraiment esengela ki aloba afingi maman na biso bela afingi Belvi afingi Davina afingi susu coach alobi ke akanga déjà bela na coach bazobunda na nzela en plus voilà, c'est une séquille. Tu sais que non, voilà. Alors, que Bella, Abetaka, Aïda, pour la mamou, Yazua, on est à notre premier point. Tu vas non, ouais. PD, il y a un autre bosso caméra. Yes. On va venir venir la chaise. Non, donc, yo, on a niveau dans la TD1. De 2. Oza même pas na cheville ya moto tangi kombo bela respect na ebele madame Belvi pas bengi na kombo oui de 1 ozole lanzala tisiko pour message no mona yoka ki ozole lanzala ende yo mto pesa o chaka donc ozole lanzala na kana bino bwana batanzala na non boliete tisiko non boliete ba maman o ba pesa bino mbongo na poto azo pesa bino lisusu te bwana nzala wana za deuxième point en tout cas troisième point au moni soki ba spermatozoïde kota mobali na kati ya nzoto ebebisaka ba hormone ebebisaka epesaka désordre moi comment ça mutu pasi au moni ndiye mutu azu dépression eza nzala pe pesa dépression soki mutu azu bela banzala ba okabele sute du vertige kende epai yazonga epai epesaka mutu pasi yango moni bango bakomosa bisala sala na télévision mwana wana wazoloba lokwa basi na télévision ocha baboye petit oyebi babino oyo babenga babino bane ba vicieux ba parvenu bobimi de nulle part on vous connaît pas omoni eloko caméra oyo eza lokwa mobali akoti na ngasa nzoto moi ça bando loba n'importe quoi omoni na linga ko makasi omoni eza ndeti bino so bacheli bino caméra liboso bo vous êtes des malades est-ce que yo mwana oyo wana na kotanga ko monete na PCM tout makasi est-ce que toi tu peux venir insulter ou bien d'appeler Belvi à son nom Belvi. Oyofina Belvi. Non mais vous exagérez. Eh, tabano. Yon lobi tozali na masaranga mo maeva. Wakina maeva na peso mbote, mo sa pembe na peso mbote place ozali. Na bi abi ya bana mususu bazo bima.
Pokaka ba cheka fala tanga kumba Bellevue. Ndetse loko o botangi kumure o ye. Okokana mutu avani na kata polo pe. Mutu avani na polo oyo. Oyebi makamna. Oyebi fina. Toi tu peux être serveur chez lui, chez elle, nani na restaurant na. Tu es serveur. Ba genre non mon logo za serveur. Ça serveur toilette ya belle ndeka za propre wana o ya restaurant wana. Yo ko ba non nettoyer nos toilettes ça me dérange pas vraiment 100 balles là et simba nango et simba nango tu peux venir travailler pas de problème on est là qui a na ba voice ya lobi o ba ko tout so na sengi bela a opesa ngai on est nzale comme lobi sabino ça c'est la famine c'est la famine on vous débloque pas des sous ba routine de la minorité n'unité c'est comme ça vous donne la folie de venir parler n'importe quoi à quel soit que toucher nani coach ah télévision abiki o quand on biba ça la belle documentaire yé mon coup toi ta Dubaï a commenté ah télévision ata Brazzaville a pamba katisa ah télévision avant dans mon nom on dirait ngaba mon nom kamwe mais biba côté tout ba fandaka Vela ngamo wa la ngamba ala patron pour na ba place ma beza na ngopé mais il y a yende siko ne na uluka na ba na place ni ya zala yo fanda wa tu es toujours foufou maman yo faisant foufou maman foufou maman nyolo ba maman botike foufou na ndako foufou maman ba ngaba foufou maman yo faisant foufou maman alors moi susu akei tala ke tout à l'issue ke tout à béton armé ake tout à la baronne la millionnaire oui pas Davina ah mwana yo pas Davina orozala oui ba petso bazara soki azara katsa luponga benye mwana wana yaka ke ko sombela mwana ba chips na supermarché mbango akini mbongo ke somba kini marché ba zongi et pas Davina aba genre ba petit o ba nika ndetse ba petit mo na mona pas Davina ba nika ba ketch bazara spécialement pour na nika ba ketch bazara pe propre banon ye to rozwa to pesi pas Davina Davina longoli no ba petit na ba sata mo une semaine na parler ya non pour ameka un peu ko zongi sa moi mo ba billet na ba poche na Davina rozwa na charge yeux ont dérangé dépression monétaire bozu mulipo mambongo eza souté beaucoup malade bino nyonso to bobeli mabuma vous êtes comme des chiens enragés vous êtes basu et l'eau salaté émission vous faites pas des émissions vous êtes là pour chialer en fait c'est le mot qui convient chialer c'est-à-dire bato bazo ba trop et bien François Kendano qui quoi et tout l'équipe ba on na bila mino boye a yesu so yo finga coach coach da Costa n'habité ils ont TVMT sans sabiso ouais il y a TVMT sans sabiso il y a téléphone ils ont Samsung Android na Snapchat na Tecno ba Tecno na bino bo utiliser wana ya ngwana ndemte sangisa biso eza ma trop en tout cas moi je peux pas répondre c'est bande de vicieux bande de marmoteurs bande de racailles bana na ba jara ba nengwana bana wana parce que on est singa bopena na l'équipe pour na lobela mwana c'est bon baloba oba pour na bela mais Bella aza sous l'esprit à j'hésité nenga tikara molimo Saint-Esprit onction et se dégager pour moi si on a zangé au bela malade makila et katana to za sous na tana te Bella otika jamais au dégageant au moins ba makambo nyonso to ezleko ba makambo nyonso tout ezoleko soki na mona ngwezo ndi merka ezo ndi Bella so Bella pesaka chance te madame Bellevue pesaka na chance azaka marraine ya chaîne wana SBT so ya pesaka bango ba matériel ta pesaka mbongo ta débloquer mbongo na été so yende mta parrainaka bango te so marrainer bango ne balubaka na ebité mais makambo nyonso to ngeza nango te makambo nyonso to ça-à-dire na kati internet c'est Bella nem tout moni nino SB eza image à Bellevue Kandi. Ah bon? Je vous jure sur la tête de mes parents, je pèse bien mes mots. SB on est dans image à Bellevue Kandi. Tous les vicieux, tous les parvenus, tous les nani fouenge kwiti bourrique bino nyoso tout boyawa. Première rangée boyawa. Au moins chaîne na bino wana SB. Eza image ya Bellevue Kandi. Je vous jure, je pèse bien mes mots, j'assume mes propos. Ça n'engage que moi et puis non tika on pardon jusqu'à ce que la mort nous sépare. Eh non tika on pardon te pe bo tika la mona on moni ka internet so ngai na raisonner loko moko na famille bota sous na zalaka un con
comme Bakouk. Enge sandeni na ngomona ni na ngana zalate. Ngapi na ngana ndoyo le na nzalande ba olela bu. Mama Na ngana kuta na ba neti bino. Mama na ngana kuta ndeti na ba chacha ba ketia. Na ngana kuta na ba ristin, na ngana kuta na ba mundirba. Nous on vit on dirait au vivant on dirait na kati ya île moza na Zanzibar. C'est un maya bleu. Tu vis à l'aise. Hein, vous vivez comment vous? Nous on respire hein, on sentit on respire l'air. Quand la matriarche est bonne, elle dégage ses onctions et pas banana et biso to vivre. Ça dit na rovanda bona parler, na moi makam na bona parler. Na moi loko na mo boy fine na wana, mo biso na mo ate. Na ça va chercher na ko bande na ko to bete mo tout mais la moi ji, moi ni na sala ngo facilement. Salaire te yo. Salaire te hein. Ba yongo subana. Ba yoko bano ba mikemike ba binyo ba PCO ba zo PC couloir na biso ya média. Voilà. Kande déjà on. Na kati malobati. Te na pe sur. On ba kande komi o mata déjà. Ata ngozo ba ki o assumer ba propos ko banda na ibandela mo critique no utile ko sila o salara ra famille. Est-ce que yo pe lobi biso komi le kwa ibutu. Lokana ni. Le kwa ibutu. Global Musugo ya te wala te ibutu te. Na ye pas lobaka bo. Alobaka bo. Au moins moi je vais vous dire une chose, il y a des gens qui aiment Belleville par intérêt. Hein? Ouais. Et dans la Batoubé Valinga Belleville naturellement comme Babiso. Moi je suis l'ami de votre patron, il y a Batunio surtout au Bozawana. Je suis l'ami de votre patron. La patronne c'est Belleville. Je suis maintenant son ami. Auto Vandana Ebo et Tobeta Masso, mon moins des ans. Ah, on s'est on l'aime, on est bien des ans. Batu ba pesa na ba mbongo te kanga mom na chembo na cotisation na ngayo ba obi o baza makam na bongo ebele so bino patron na bino zalaka. Moi je suis déjà l'ami de ma patronne donc ngai camarade na maza patronne na ngai oh yaza patronne na bino nyonso o bo chama kelele wana pampamba na donc moi je vais te dire une chose ibutu ayaki na eka boya ayaki oluka succès ezwaki na ngope makolo succès ngope ezwaki na ngope makolo ibutu azali mutu fa sala nengona parce que azali linga Belleville par intérêt. Ezaki nango par intérêt. Ezali nango na katsa makila te. Biso siko ezali naturel. Nous on aime cette dame là. Cette first lady to linga dans les sangs. First lady ko. Ya biso beneza bloods. Ya makila pena ya rosarana te. Siko Mutulorwa Elena David avandi ce qu'on a coin na mo aza pembe bongo wa kitoko wa ta TV amoni Bob Molema abakuiti amoni Bob Molema abakuiti quel niveau ba mona ngazwa abakuiti ya boya abakuiti modelo ngala non noko oh ya na abakuiti noko azakate bango tout banzele balata ba jip soin boka goût nazo bisa bino boka na vrai goût beaucoup de na bino biso kutana baby so allo mère bakutana te bamona yeyo ah bon zela nona panza ezaki nanyo zela nani ya bakuti na lobena ngabi en tout cas bob emolo bana nga ozana na raison tenga fona bando tanga bakombo na bango zela ezaki nani ta lobena ngo lobi mutu na bango mo bo abinga alembi nanga mutu ngo kutu to lobela ka ya mona na na ete asenga neta biso elo merci te nini te ka to lobana biso mutu moko na obosa na ndesi ko to nani ngolo na buta aloba elo mo ndenge wana to vandi boya ebeta ba mole mandeni ngasko na pese mbote te gozon no talika ponga ko tse déjà gozon on habika so en face na biso makambo ezane ya mamba esprit siko wenge to ta bona musika ne masolo na bango ibandi na ko na bango biso ko to sto bayena biso déjà babob mole matande baza déjà to obi babob mole matande baza tozalaki na Prince Luamba wana tovandi pena totala na musika po oyebi te loko ni chimbo kazotala bino kutobola bino te donc c'est-à-dire que il y a des gens au basi ba baye na bango mais baotala moi ba se renoncer zate sona lobina loba boye bato ba ozala donc eloko ezate. Tu vois jusque là bazana eloko on peut s'abisoter bazana ni film ya malonga nous on a un film où ils ont ça la succès à ce moment. Je vais te dire une chose. Yoka Belleville place à Kenda na biso. Film où tu salama où tu sila ana suka na ngo. Yo tu sila récemment film na so calculer ngo otali ngo bien. En généralité idée na ngoza les karma existent. Oui. C'est-à-dire na kati idée ya film ana tonto lo baga en gros les karma existent.
Le karma existe. Le karma existe. Bon, luka ba dictionnaire na ebisa bino, so bo bimisi ba diplôme na bino te na bani na bino te bo bando luka ba dictionnaire. Boye ba que le karma existe. To longwe. Ozongi plus sima, osali pena rétrospective. Film akin makambo. Yango to mona makambo ele kalelo. Petit mo boya la la na soki wapi, azana problème à brosse à dents, ana problème à Pepsodent. Mais na Kinshasa sur un simbi téléphone na excité, akomo lo ba n'importe quoi, akomo benga ye femme battante, akomo lo bani mais na parler na bango, azana problème à Pepsodent pour ça na maxam. Eh, cherche OK. Maxam te. Et soir à la mini, et rose qui saute comme ça, ma guégué, oh, ma guégué, et comme ça en rouge. Vous imaginez, si koyo, belle vie à bétango, vie, tous a deux vies, vie à téléphone, na vie réelle. Comme on a un film, na kin makambo. Tala mutu place on me mabiso na ba idée, a même biso te tobina to ba no catalogue ketu banga tongo film bandaki, le roi ya muyombe gauche te. Car beaucoup de gens m'ont te, beaucoup de gens m'ont bina te. Ya meni biso na réalité ya Kinshasa. Ayo ye la biso siko awa mariage croisé. Apeki sagi ba bi to pesa su image à film te, to tika ba ba déguster, ba lia ba mela film pe na ya romela pour apprendre to ya ko débattre on tina suka. Ne mot d'ordre de pesa magi. Alors biso to consommer belle vie télévision na ba film o ezana kati. La possibilité bino ka 3 eloko boya no débattre pour na film na bino elo ni ya malonga leçon tiré ni bino mo bita na film pour na bisi bino no film o to le cas récemment et nyo na kati na généralité na en gros soto sali synthèse eza que le karma existe na kati film wana soto zo na film mususu na ezaki kin makambo eza film o ya bato balinga ko lakisa image mususu na téléphone ina vie réelle eza yango te eza yango te. Yande ti bazuma chemise à pembe malonga a rosa nango peki ton fini ça tout 4 non ezate vous comprendre tozo lo bande to kenene réalité mais soit les na TV boye bozo kaniso ne mutu moko boye mais ezali bandi vous comprendre yo zanga nango mbongo to ke na réalité so so ndeti nga bona réalité yo yebi ke na réalité o na la si boye nga o na che parfum na che boye nga pour yo kota na parler chez moi so tali boye osimbi boye ke parfum bob vous comprendre siko ya bino zaka wapi to nyangwana na ngaka na ke na ba ndengwana mama nazawana na yabi na yaki déjà voilà bon mulema na maluba na yo na ntekolanda ngo lobike yo za master ya patron ya ba patron bon ba benga ba patron mona na musika yo za master na bango. Mais na kotala boye émission mo na tala ki na chaîne mo so le pakala na kotanga mo jamais na kati ya chaîne na biso actif final parce que chaîne na biso ndi araki to makasi na biso d'équipe na bango te dans la ki bongo ba rési alibaki ke bien so boza ba mukala obeta to le pamba boza ba camarade ya ba boss na biloté yo mukala Prince Luamba ozui ya msiambe na nani surtout que toujours gérer comme étant s'habiller des souka na mukala problème est que meilleur PD réponse à bien yango ngaza mukala meilleur PD na biso sur deuxième chose nyongo o tikaki yo na barezi yakawa yo yakawa awa et pas qui noa ni ve o asombi la mère ma pango qui noa ni o asombi la mère na bandal place otika nyongo na kituna ba kinse quoi kendo lo kota kitina okula wazo soti le pas qui noa ni otika nyongo tika kuno futate okosi ki noa ni ote na zoya na oyo okekive ba kiti wana okima libelo kenda olimwe kende bozo la kiti beba ki noa ni azo zela okuna wana a na obo epandi boy to fani na okabo to tala zela suna ebiso lo mo zela na ya na ebo bimba yo kan lobi déjà na butu to so talela bino place de to koya na bino na eli mama madame Belvite na eli bino yo kana ebisa o omoni biso so tozaki ba bakwiti mais vidéo na zala ngona téléphone mais to stop binisa ki ngo susu mama bino obi vidéo ngo te oyebi ya nani ya yo ya nani wana ya ye na yo barizi toi na vidéo no accompagné na ba photo pena ya mobimba ya soin etala biso ka bwe to fungole le livre to chora bwe so lingi to chango to chango na ya zala kan me ko mega so toucher biso te vidéo ezali mame kwela tanga vidéo ezali ko banga no te sa ngo mais yuko no te te ya kala ezali na ngo to bomba ngo nde to bona zo problème ezala ngo nanga refesa ede ayebi
Yé pena. Yé pena. Y'a le roi ngalangai. Na gossiko. Tout le monde a écouté biso siko pas na parler siko. Attends ngala gosto lembi to toki so bakanga mutanga okanga biso bela photo check. Oh. Biso mbale pena boye. Oza la vidéo ya. Ngamu tu vome bakanga ta la vidéo. Ya mwasi ya ngala mwasi. Siko yo vidéo na yo. Na yo na ye. Oza na ngo ezali prince lamba efasa ngo te biso beto efasa ngo te ezali so chete meto bimisi yango. Maman na ngai. Meto bimisi yango te pour des raisons ya pidère hein pour na moi toi mikolo. Hein to ezaka bango. To so ezaki bango mekala. To a un équipe pas qui no ni kuno tika kitso ki ko ezabuna ti le love ki no na zo le la bi témoin molema mona sa makambo ezate et obebisa réputation na ngai. Mais qui n'ont pas lu quand on a quitté, qui vous donne bon aux avakiti dans les polas. Parce que qui n'ont pas boire bakiti yango. Ah, boire bakiti. On peut savoir bakiti sur batunda badembo mayo. Et quand t'as qui ne sait quoi. Parce que via pesa qui ont bateau batunda badembo mayo na quoi venir ya nini ya maman colonel wana na. Et puis bagarçon. Voilà. Qui n'ont pas pesa ne bango abia na on a tina te mais massa botanga nga te vena tangi déjà kombo no esa na. Maman, les denga pe na tanga wa bayi bagarçon là. Na belle la vidéo déjà que naé. Naé naé déjà. Donc naé déjà. Donc comme mécano ko tout est pour toi na ba un an. Ya mobimba, ya soin. Vidéo ngo za propre for exemple na yo na mabundi na mamne. Voilà. On est toujours là, je me rappelle, on est toujours là avec Bob Molema, Bwebinga na sekala nga bango, mabiko sekala nga on est motivé à bino, binga na sekala nga bango. Na su le lomi solo bate la seka bango pepe sa bango kanda bayo kasko guliko na ngwe loba ngata la maman chérie te Bob Molema na utapeka ko beta su tour na ma page na bango ka na ndaka ba vazanga na limba te na utala bango voilà na mona ki bongo ya gola akati loketo abeke ba gagner Davina Kimi yazo mona souté ala teni non le rokata loketo Nena yeba. Molema. Nana yebilo. Ala teka bilambasi. Nini bilamani. Ala teki ezaki ro. Ya liputa. Omoni bato bateka ba roba maputa o baleka na ona nzela. Babaye David, babaye nani o komene nani. Komo mona ona yagola. Babaye babino bilamba wana bapesa ngo ndeti grande sœur nanga na mona ke na tongo azo leka leka na ngwa. Abima na ngo même pas la balabala. Atambo akoma na ngota na balabala te. Yabi abi nanga na tunye yaya. Robo ozo ngwa pa binanga te na lata ngoka na tongo so na la mukiboy na sa la ngomi te ka 5000 abinanga na mona ngwa eza moi léger pona mon pépé moi ni babina te ezai mais yagola sko binanga oh mutasa la ngombe émission ngwa bien obité balata ngoka na tongo yagola ba mama ona o bateka ba robo na 5000 francs ya we ninga na bulu wana alembi na bango balembi babité kota na opeta zandu kota na nozando yaya mwasi azalaka boyete mwasi amipesaka valeur mwasi alukaka la telamba ya bien ya propre kwa lika na miso bato boni ko yako sisa bakizoba zoba ya ba mama bato o bazana o bateka ba mama ninyo ya evida pourquoi ko sala makambo ndengwa ba mama na ba obi ba lembi lobi prince lomba kanga yinde ko moko atuni oyebi ya gola bio na yebi yem taso azaka clients nanga numéro 1 ateka bakizoba zoba wana ateka ngona boulangerie mo na boulangerie Lelo na ene oyebi sabino ndebo ozali po toucher place ba toucher raté. Toucher Bellevue ou toucher biso mais bon la famille bo tavo continuer toujours autant la film. Un film na biso ça na ngona déjà le 10e épisode je crois bien. Mais ya gola tika ba mama ya batu ba vanda calme. Keti ya lobi elanga ininyo likizo bazo bana o vandela na ndako elanga lobi a. Comme ça tout l'accent ndenge ezali. Tika ba kizo bazo baluka okota zando. Ba pantalon ba 10 000 francs ba 15 000 francs ba jean ya ba stretch ça na ngo belé. Oui ko sala bien. O luki na mona ngona zando wana bon malheureusement ya mo zando pena na kota ngote mais o mona ke o kotsongo par hasard mo luka mo eloko moko boyeta nini mais ezali na ngo ba polo ba body ya bien za na ngo e bongo bato bo fi batinda rabino bo fingela bino baba finga Bellevue. Batinda rabino ta mo kolite chacha zwa koli. Makasi pas la maman chérie. Ah la maman chérie moi si ozwaka. O moni muto na oyo aleki bino na ngazo yebisa bino. Botika ozobina oleki Davina bina ba gagner Davina na voiture soit gagner Davina soit gagner Davina c'est que sombi Rolls
So gagner Davina et Davina c'est que au futari facture à maina courant na combo na yo ya gola. So gagner Davina. Système ezara l'accès biso cahier des loyers. Cahier des loyers. Ou banda na likolo ndesi biso benga ke la matriarche. Banda na likolo ti na batase bo l'accès biso cahier des loyers. Ben ko banda na maman. Cahier des loyers. Cahier des loyers car. So boye na ngopo kuna déjà to so beta film ya nini ya régie des zones snell. Boye la biso cahier des loyers. Maman. Pour adversaire anani ya nani ya adversaire anani eza adversaire anani ya Davina eza ba kwitite. Adversaire Davina eza mère na bino. Po alobaki azana posa na bino te. Ana posa nde ya hier répondre. Ana posa na bino te. Ana posa na bino te. Abiyeti bino te. Bino mona bino poussière. Banzinzia moi. E banzinzia moi neto za kanga bango so chebo beti pa akanga mine. Ako ko kima te bino te. Bino boye lote. Bino bo vrai banzinzia moi. Donc en attendant perdre na bino te. Bolongo to zapper bino contre nanyo. Donc boye lote. Azande na besoin ya kuna. Siko mwana ya madame Belleville za besoin ya mère la mose ko madame Belleville. Voilà bien que prise à souka supériorité ya rosaranate. Ya rosaranate. OK. Donc ya rosaranate quoi bo isenga bandeko téléphone ezo sonner au baby ça. Donc voilà quoi botika mère avant de calme. Botika la gagner Davina te. So gagner Davina, c'est que aura $450 et appartement mon chaque fin du mois. Oyo yo zolele lanzala. Oyo yo ba yo sengela bino, boya ba maman na batindela bino mbongo. Donc bozana on ba miki. Mwana na muka lekibino, fi wana mama wana tantine wana lekibino nyonso à l'exception des personnes. Allez vous faire voir chez les médecins et ça la bien. Chez les médecins? Oui, pas que chez les médecins. Voilà, c'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche de journée. Tout comme déjà Nasuka. Nasuka. Tout comme Nasuka. Pour consommer ça. Yo kana ebisa yo. Na ebisa rabino, nzembo oyo, futi ya rabino. Bela te ya kibango, babo ya kikoyoka, balinga kikomela, gola se kolangwa masanga, kindumba atikate, ekobelo binga yeyo. Lokute koma laisser passer na minoko ya bakburike. Escroquerie pona kozua. Tango mpele yaki yoka ndenge bakomaki kolela. Ya bela e. Ya bela e. Kolela. Merci la souki na ngala. La mama chéra moi si. Kamata. Maman le papa na merci la souki na ngala. Conseil pesate. Ba zo conseil ndeni so ba pesi ba conseil ba za mutu magazinga so ba tika ba bongo na mando yaka. Mama wa bena nga ayini nga ike na nga posa note. No longwa no kutu nga posa note. Abio ayebete ke bomo nga ite. Oye fingi Belleville fingi nga ite. Kende no on s'en fout. Kende na yo. Biso nga posa mutu ndezi yo. Routine combien loba? Combien? Tina ba preuve western ni to monde. Ils ont un téléphone, ils ont un papier, ils ont combien. Et le ballon de David, il est noté. Déjà, jamais, c'est une version montée. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. C'est la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Je vous rappelle encore, merci beaucoup à Gina Mabial et pourquoi pas à Elena David. Il y a eu un mois, comment s'appelle? À Koti Sarangungite Nanda. Voilà, Gina Mabial là. Les anges amis, n'a bengi 3 fois. Mabi moi na Londres na kati ya Kinshasa 3 fois déjà na bengi pourquoi pas à la maman chérie chaîne na bino ngona émission na bino yango te. La biloko yo lingaka yango nde et salami princesse Davina émission yango na commenter, partager, liker et que ça là kitoko makasi Rosalina Vetusi là yo zalaka toujours wana. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis des débuts jusqu'à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Merci beaucoup à A12 pour notre coaching Nayo. Merci beaucoup à Goss du Kambala. Merci beaucoup à toi aussi. Ketia Moujan, la taille acoustique. Merci beaucoup à nos invités. Tout ça, bon, on a bateau, mais peut-être à Bisso. Mukolo, Yalelo, parce que Bisso n'est basé, ça va pas être.
et Pambola Maraté. À la présentation, c'était bien moi, votre humble, la présentatrice, Chancée Siana, la Cléopâtre, moi, la suki, Songi, IGF de la presse, Bakisi Langa, sous le colo, invité Langa, Lelo, Ezalaki Bongo, Bob, Moulé, Manoko, ya famille, Libota, bon, on a signé la caméra, Ezalaki Bongo, na A12, Babi, les grands formateurs, Mouto, Atika formation, na défaut, et Longo, na Gorsia, Di Kamba, Langa, na Lobalanga, les sous le côté, abonnez-vous massivement, partagez, likez, commentez, restez toujours branchés, serrés, cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne Actif Final Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.